Au moniteur Bwanda Lobango. Bakali. Bakali. J'ai le bâtiment de anglais, na bien à Colina Free ici. On a fait, les camounini, ça y est. Ça y est. Bakali. Yeah, faut bien anga mingi Bakali, les yaya. Les yaya. Bienvenue la famille. Les yaya nanga. Les yaya nanga. Enga yeyo. Epesa ba ozwa te. Avant ton bande mission Bakali, to osera pardon na maman li na Didiston leki na biso. Bakali, Didiston aza leki na yo. Maman li aza maman. En tout cas côté on a to ningo za la bien na yaya, la famille na biso. Bakali, Didiston aza Didiston aza leki na biso. Maman li c'est notre maman. Azo mérité ba respect belé. En tout cas Bakali kotana il faut bongisa. Didiston azo sa fierté. Il y a bana ba musicien puis fierté congolaise dans le monde entier. Moi on a za manté. Show ebi na mona ki Didi na kinchala Didi comme suki toko makasi Na ebi so akati suki te suki lemba bakati kitoko. Garde wana za garde na privé o simage ba otambola na yiwana. Ça na ba garde ko privé moi te suki akati nde yango batu musu bakende ko lekela ngo balata ki soirée na moi ça pas ta soirée na moi makasi. Ya solo. Didi balata ki ça pas ta soirée na moi bakati suki ya Didi. Nani kasi Didi Stone na yo ki solo ke anga soma jet privé en otambola nango partout. Kasi za ki projet pour maman nenda za manager na yeti maman li abota. Maman li abota miso batobota abota ba misa. Maman li azalaka avocate. Azaka avocate kasi yo bende ba kosote bala eto voilà mwindu. Azaka avocate atanga na poto. Bon dans le bibo Bakali en tout cas ba yorobo epesa bino leso Bakali to ko bomanela ni to finga ba kasi po ya likambo tatoyo to ko bomanela nini ya to finga ba kam na biso moko ba journaliste ya mutu maka koti so Bakali finga bo to lingi so makambo te aba makambo wana to ke ko melana na yelo ba na kaka pa mela mai Bakali musicien le quoi fali poupa ozana rando na epokende wapi héritier Watanabe aza père de famille yana biso to senga keso peto ana ngote aka motema munene kwa fali next héritier Watanabe asali next pepe nini po ko benga na oke ko diminuer da niveau wana un père de famille so ba sali sali je wana ya olinga ba blague te mais ko sala ngo batu mususu ya za près muto akangisa ka faire gola eza yé mais lelo ozo sacrifier mutu na yo omoni ko bundela artiste saka lipa nanguba te bakali to risque ba vie on sa blague te ngana yo to kutana na émission oyebi ozo se rappeler to kutana émission poto zonga to bimata na place ngo émission biso mbala ba adversaire mais to mbata voiture mboko to beta ni solo te bikola ko kima eyoma yo muta ko finga muta fali mais to se retrouver na taxi moko pona ko kima eyoma to se retrouver na même taxi to vali lokwa baba pona ko kima eyoma ça veut dire que to sacrifier mambo belé to ozo saka de tout que oh lo ba vérité. Oh, bino bo section to tche data concert bino bo le ka mission bo joa ko ba ke ko beta matin tout ça là ça faisait mal. So le mission to comme ben poli parce que to so n'a pas ça message est vrai mais bino bo joa ko démentir message voilà ça faisait mal en fait. Seul artiste congolais a disque d'or ya solo na Congo ya liboso. C'est Fally Ipupa. Ya na biso ça ma mine. Au moniteur Bwanda Lobango. Tant Bwanda Lobango to ala na ignorance. Kana 2025 on a outi na snap. Babi depuis la Congo, premier artiste et musicien congolais à disque d'or certifié, et ça Yaya. Fally Ipupa. Yaya to mettre 3 arena. N'est-ce pas ça va jour? Bon groupe abattement bazoko niango bakalinga koma ke poli pona yango. L'autre là que Yaya moko memanga poto na futa ta mbongo ya mukete abakiselanga ke no futa mbongo ngulu. Na go pass ba futela yo. Okomi na poto on s'appelle mama kionate. A passer musique ngenyo sur la vérité de 2006 lelo. Fallait kosakate. So ya promettre loko ko sala. Mutaeli biso vérité na musique. To yeba makambo robeng ça ba inviter lo quoi. Papa Yusundu na ba concert to yeba kangote. Afongoli batu makama ba invitation podium mais comme minda na kati concert. To longo na concert lili. Concert comme na minda.
lelo boya ko nié ba effort nyonso afongoli biso na livre ya vérité na musique to komisi loko azoba so biso to wandi ba ete banani ba kondima ye banani ba kondima ye ba ekolo nyonso mutu aliboso ake kolela biso kuna asala so featuring na Arkeli depuis bato bazala azongisa stade de martyr depuis jibena wera batika ngona bar likolo fallait azongisa stade de martyr abeti masamba débat ameni ba koni fati combien poto longoli chômage na mboka ndeto kana maboma boye ba famille so to tinela bango mbongo te na supporta bana na tinela mama mbongo na zwaka ngobi pona koma na poto na memanga poto fali sona ko linga ba finga muta bongo ofanda olo ba bêtise te oko pété atoka ni motema lelo lobi kuna oko silika bakali aloko papa nanga yango moninga na saka na limite ba yoro bonde ba lekana na be mission ngata na bebe na bokini bombe na otiko manquer fali respecter parce que na yebi ke bana na ngai ata mwa 10 francs bazwaka e uta ipa ya papa moko boye un simple congolais ayebi na ngai te na bonne volonté mais minga poto no manquer respect pourquoi ngate indio ba fani boye na même mama na mupepete fali c'est un beau papa mutema munene alimbisa nana kokondi ba ke fali alimbisa kishinjora qui pouvait croire mais fali alimbisa njora afuta kaye ayaka avion moko na njora ba epoto na njora mutu abongo to lingi swa sala nini tala après biso combien de mutu ko lo fombo ba Montana kamenga sommet fali pupa parce que ça kufi na poto na hôpital pona fali ebe mamimi chikeve zonga poto o ezala te pona fali parce que mutu ngo atolinga sala Kinshasa songi poto pona yaya linga sala nini azana ba fondation ba kali fallait azana ba fondation fallait pesa ba mbongo na ba goma apesa ba veilleur bana bitike to lingi siko asala ndeti nini na Congo o to kolbake aza mutu mabe o muta fongoli biso stade de martyr et puis eloko motuya lelo so ba concert ezongi na poto tozo sa polémique ba concert c'est grâce na ye a se sacrifier na croix po baninga bazonga ko beta na poto to ko yineti wapi muta kongo pena lelo so ba concert ezongi na poto c'est grâce à Fali Pupa pendant tout ce temps mutu mota zongi sa concert na poto ba tu ba so ya ba koni fata ya poto parce que Fali a fonzela yo memake ba ele ba ya ba invité ba ya lelo ya na ngeri ti batana ba memi ba kibinda na poto na moni ki atali quand même fallait memi batu et comme ki osana mbongo prouver biso mema batu na poto osana mbongo liana batu fali muta fongoli yango to ko yine ti wapi to yeba ka snap to yeba ka ma snap to yeba ka wote soki ya bwaki ka ke loko batu to ba ke ko vérifier boye ba ke fallait ça légende vivante lelo makambazo sala muta sala yango te ba wera na ba jibe ba sala ke pok na bango même fait na de la forêt avant les Micha Papi Mboma a félicité Fali Pupa osomona biso a tona so poso sangala te likama ko sacrifier bato ba bundela ka bino likolo ya ba fanatique osili ba fan okobi ko diembela ba fan na mutu obosani ba sacrifice so ba boma ko ba kali na poto so ba boma ko na poto so ba sala ko mabe. Mais quand étaler mutubo na télé, ce n'est pas normal en fait. Donc, ils ont comme délivrer dans la vérité, papa yamba vérité. Au moins on peut pas fan libosia ka bam suba yini bam suba baboyo et yaka na ngone bandel après aux stabilité au vando tikana la vérité. Puis ça me pas ninga mensonge té. Ça va toujours côté vérité. Wale kaya papa. Tout ça mensonge té. Ah, to ratakate au concert est raté, ya liboso. Oh, arène est raté. Oh, to fanya soki kota ba chef est raté. Biso makamba batakasa e ko bete biso za raté. Neto bi 2026 Stade de France to bete Stade de France. Ah, makamba tension za raté. Orchestre zanga tension. Ezande est victime. Bienvenue. Kitisa mutema oza le pardon c'est une puissance qui libère en fait. Donc oza na problème ya yate o conseiller si les sili oza musano normal oza en paix. Maintenant yebi sa artiste botika ko lifa ka wata te. O epengle au moni comportement ya wata ya malamu. Ngai héritier watana c'est mon grand frère. Tina loba na TV. Naza à l'aise. OK c'est so bana na bango batute. Aza lobeli wata et so leader na ndeni. Est-ce que bon et so na ngo bango te ba yebe ka leki na ye baza batanga nanu nde baza bo baza na compréhension likolo. Donc so que je bo bike bilo bo sanga na kuna en tout cas biso to benda ka biso pe to ziba spiritas biso ko so famille. Pas déjà famille biso na so famille. Biso ko to pe to famille. Biso muta ko kabwana zate. Bo finga fali be ba négliger ka la début carrière.
baminimizaka ye lelo bafinga bafasha na mudinda lelo ta place azali ya lokwa héritier Watanabe bozo ba sous-estima adversaire te boye ba yango bien adversaire ba sous-estima ka été lobi tant boye bité héritier azo contrat nini asa na maye la musique c'est asa ya azo munda ye mokos donc akolamka ba tienda ta beti bozo sous-estimé et puis na kata hote Nagler Bwebwe o influenceur suprême abenga wata kaka Lil Visa Nagler Bwebwe abenga wata Lil Visa mito kula ta kobi famille mariage mito mariage ya comme la difficulté visa te wata pe visa te famille famille biso famille to bona biso to famille biso makila munoko bakalinga na sepeli zala netre to na biso na poto ko finga na place utite parce que bango basaki mo na poto ko finga na omoni ba basela nini soko fingi bango zuli babe pako la kilo mabe na sima omoni mabe ya kasoki yo mo fongoli ba porte kanga pena motema ta ba tuki yo ndenge nini ko me ko finga patron place utite parce que ako profiter ezala bongo ko mekate beta kara yo sala objectif na yo kende liboso sala makambo na yo c'est fini oh biso to bwaka soir oh bango ba bino bakase bo diminuer bato elekis ko oh biso to sala eza humiliation please biso to ba jouer cette bine to pesa apasi oh YouTube so pesa na pasi na 12h na 12h fait na peso yo leka oh echo tonga oh beti mo tonga biso tonga dozilike mama lia mama la didista la le plus on a c'est James l'avocate attention c'est bon aya ko sous-estima biso to saka musa makasi to tambola kala nzia to ka bagarde de corps makama ko livra ka biso wana soki boli bo sala intérêt motema na bino ko livra ka bato en tout cas faut ko telemelango ce n'est pas normal ça ce n'est pas normal. Na kiti na ngana sepeli ka bienvenue oh. Merci so. Bienvenue oh. Jaël mwana malamu. Donc Jaël a pesi ba conseil à bien. Nzambe. Ba conseil à Jaël o comme coachinga ina binanam. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous,
contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend na air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neo Live. Comme on est trienen, tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati, tous en a mnini nango azan 120 capsules na kati. Trienen na sala ami. Premièrement, trienen yo, ils a pour nous so famille à tous en bonne santé et aux malades ou qui consommer trienen. Trienen a ça produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto. Mon ba cellule soko ekufi, ba cellule soko ezwi malade. Nde sala ke tozwa malade, ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili. Ekufaka ndenge nini, ekufaka na biloko tolia, ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia. Batiaka bakisa ndenge na misuni, batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ta molai, na ba fruit ba veg biloko nyonso tozolia tonzi na bakisi na kati. Yesu koyo ayeko aye tant que tozolia biloko wana ebomeli biso ba cellule na santé na biso nde esalami keno tokomozwa maladie oyo ekomi lelo ba nyonso akoma ba maladie ya tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka kolesa ba cellule na biso soki cellule no alie azongi en vie soki akufaki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela komi en bonne santé nde pe osaki nga na yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to liaka chaque jour il faut peut-être melakaye ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça a sokolera pe makila a sokola biso makila tant to mele makila na biso sokwami ba cellule na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on liaka pour ma bomwe tonda donc il va souter biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souter mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc trienne ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango ça to c'est la trienne asa bena bien pour la santé mutu nyonso. Donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger ça même notanga makombo et ça la ke na bosa na misusu ozala kuno bino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tona bi nyonso. Alors soko bengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 na Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous ango na comme ça pour se le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé sur le kinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages to ça na ba vidéo to ça na ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique mililanga ye au booster énergie
moto amela triennel aza moto aza na bandi na âge ya 12 ans mata amela triennel ya bana eza toza na baproduit ebele batraitement ya bamaladi nyonso tolobelaka na video mosusu eoyaka tolobelaka mais lelo tolobaka triennel nalobeleka na mokuse vraiment yeyo soki olingi oyeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesi yo tolobela ye na koexplike yo triennel ou bien na kotindela okutu na koexplike yo triennel ou bien na kotindela okutu foto na ye na baexplication ne nyonso soki mpo comprendre na anglais na tindelo ya anglais soki français na tindelo ya français toza moto aza na besoin nango toza na poto toza soki partout oza na Congo wapi totinda o moto aza na AVC naza na témoignage ya moto AVC lukanga na opesa yo melelanga triennel oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie baisi biso boye mutu soka ye avant to bande traitement peseka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse na ngana bisabino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to melaye yeyo triennel dala nga nazobela te melamelaka ngo nani eza bafunga meza ya ngai dala mela die na ntongo oyo moko ya pokwa na ngai oyo nabeka takunoni ngai nabela te mais naselaki kani na sino ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sale soki ozwi ngai soki omoni ke no olingo luzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrier toza baproduit neolife wasila so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladi nyonso asthme maladi nyonso diabète moto na sida ata moto na sida esila te mais ekomisa moto amona na bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamiso kitoko toza na kisa bongo moni neti ye soki omele pe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko oyo nzoto santé ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati ne sokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo triennel solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place omoneli chez okutani na oyo